on a bino nyonso buzulanda Stéphanie La Rose a on a La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show, les belles dames ezali ndaku na yo, bienvenue. Lo na ye awana look buzumona na elongi nanga boye maquillage oyo ouais comme boye biki rouge à lèvres mwindo ça quand même na mode mikolo oyo donc ba check ba rouge à lèvres mwindo mutamta na ndenge na ye mais ngana libino look buzumona ngo buma bona elongi nanga pona check rouge à lèvres mwindo kulukate ki miss na yo ezala too much donc miss ne faut la miss moko vraiment ya nude ya bien ne besoin na miss nanga bo et elongi na chibilo que belé donc rouge à lèvres mwindo ça déjà mwindo makasi donc ya on a libino look j'espère que beaucoup se pela nango na koloba mingi les belles dames na kotika bino moko bolanda merci ko pa ko les ali baisse ndé na ko kocha pona ko garder ba couleur nanga longtemps et nazo sala la sleek wana ya palette wana muke na ba couleur à chocolat wana nazo za vraiment mingi focus kaka na couleur nanga transition pona emonana après wana na ko sala la concealer na se ya misu pona ko pangosa ba couleur oyo kwea ki wana na se. Et ce que nous avons fait, nous avons fait poudre na se wana. Nous avons poudre wana pour na posa te na se wana couleur nanga ezala makasi. Après nous avons fait papier collant pe na ko tracer wing lana. Na tie papier collant wana poto nous avons tracer wing lana loko ko za mulai po ata soki na sali mistake na sali erreur ezala toujours bien pour papier collant ko garder que wingland nangai est tracé très bien. Dina ko tracer on de besoin mona après ko tracer wingland na les belles dames na ko kota na elongi na ko tela bino musique bino moko mulanda. Kasi bolingo te pona bolingo nzambe otika kikita bokonzo kitila se jimyo kufa pona nga mabaki ya kulusu mokongala mopandi makila tangi ya walili eli la basabatani maipena leli ya wepesanga bolingo ezali clé na nzela na lola nalingi nazanga fungola ta ya namona kembo na yo ya welanga pesanga bolingo vanda kati na ngai na motema ezala na maloba te na misala na yo nde komonango motamokila kondimanga lobya kowanga na ndimaki te kasi soki ondimi etikali yayalanga nasengi bolingo nazo sala nyonso nalinga baninga bato nyonso nazokoka te mokile tondi mabe yawe pesanga bolingo na force na kokite na makasi nanga yawe na kokite mokile tondi mabe yawe pesanga bolingo rouge à lèvres nazo sala les alliés elle girl eza ya mwindu nazo sala ngo nazo tracer ngo liboso na brosse
na brosse wana nazosalela lebe d'un point na tracer na brosse parce que naza na posa te ke rouge à lèvres ya noir epanza nanga partout. Le wana c'est mieux tant on tia yango liboso au tracer yango bien na brosse na yo zo zwa modèle ya monoko na yo nde bozo mona na zo tracer déjà donc design ya monoko na ngai pona monoko na nga ebima kitoko rouge à lèvres epanza na partout te donc nde tokosala to tracer yango bien nde bozo mona na après wana nde okwa ko tia rouge à lèvres na yo normal. Sengi bolingo malobate Yesu bolingo ya solo ya utagala motema evandalanga ya monango ezala kaka na malobate bolingo ya solo Jésus bolingo ya solo nde nasengi ya mokili te ewutaka na yo mokonzi evanda na ngai. Merci na bino nyonso banzi nanga ne bandel pe bokom nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosante so communique vidéo oyo bakisi implice na mtu na yo ko aimer yango ekosala ngai bien pe kozala abonné na chaîne nanga avant obima ekosala nga bien makasi ko bosante ko ndanga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci na mtu ndaka ngai wona tokutani à la prochaine. Tinate et Communatina. Bye.